Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez caneton. Mbote bandeko balandi ya emission monoko mubangi lubaka solo kasi bimisaka makambo ya malamu mbote na bino nzamba pambola moko na moko tutiki moment oyo lisusu na maboko na nzambe po soki yete tukozala ndenge nini emission oyo ndenge na lubaka toujours que eza pona mutu nyonso akuti kolanda eza ba conseil nde topesaka pe eza na ba makambo oyo elekaka oyo ta mosu pe komela yo tango landi pe ya moningo lobi nazanga moko te toze ebele na likambo oyo po mutu nyonso aji kozala na ba erreur mutu nyonso akoki pe komikosa na ye lelo oyo na ye na lisolo lisusu kaka makambo oyo ya mibali oyo bazokosa bato oyo bakoma na vie double mosusu oyo tozoyoka ke mwasi mobali mais awa vie double ndo mutu moko azovivre na bandako mibale to mutu azovivre na ba bolingo mibale me ba bolingo wana ta musu bayebani te ta musu pe bayebani bolandaki oyo lekaki ya ndeko mwasi oyo alobaka so malamu te ndeko mwasi oyo atambolaka susu malamu te moya sala ezali susu te plus de 20 ans ndeko atikala bongo donc oyaki poto ozalaki na yo jeune osala na yo mais mutu moko boye kokota na vie na yo na ndenge ya bolingo lokuta pe abebiseli yo kaka nyonso eza bien te loko wana vraiment en tout cas soki na kanisi yango ezolalisanga pongi malamu te mais lelo oyo bandeko na kolobela lisolo mosusu eza kaka pe pre nzela moko wana po ezalaka soki obandi likambo oyo mpe bayoki babandi mpe kopesa masolo na bango ya moseka bonjour nayebi ke tozokota na mbula ya sika tusa nzambe apambola yo nzambe apambola papa botembe nzambe apambola bandeko nyonso tosalaka mosala ya comédie na poni mutu te bino nyonso bosalaka mosala ya comédie mbote na bino mbula elamu tozala malamu toyokana malamu tosala elongo na bolingo nde tokotonga vraiment domaine na biso artistique wana mais na kupanzana eza malamu te eza kama conseil na pesi babizu na bino bandeko ba bolingo awa eza na ndeko mwasi oyo abingaki ngai alobi mama na sepele mingi na lisolo wana me ngai pe na bandi kolanda yo kala te lisolo oyo eza lokola lisolo ya mibale nazolanda na makambo oyo olobaka mama na sepelaki mingi kosepela te ke po moninga akoyeli makambo wana me kosepela ke toza na bato mosusu mpe bakoyela makambo ka neti biso ndenge tokoyela ngai mama nazoloba na yo ke nazali na poto na umela na ya na bo jeunesse na ngai na bala na mobali ya mondele kende mondele wana aye kokufa na tikali ngai moko na bana na nga nazala nga na bana mibale tobota na mondele wana kende ka ndenge ezalaka wana mama no tambola boye na bandi kosala mwa bafaire na nga aye kofungula restaurant na ngai ntango nafungoli restaurant ale mobali moko azalaka kolia na restaurant wana ale mobali wana ye kolinganga mobali wana alingi ngai nga mpe nalingi ye tolingani te mama kaka ndenge olobi so otali mobali obi te oyo akoki kosala aventure ata moke te meme respect bolingo mama nabi te nazalaki na mondele awa mpenza na me retrouver lisusu vraiment na kati ya bolingo tovandaka na mobali tozalaka na mobali mama tozalaka na ye très bien eloko te tango biso tozali na mobali wana ebandeli wana ba telefone ba WhatsApp ba Facebook ezalaka te kama ba telefone na biso mike wana mama tozalaki nayebi te naloba nini nzoka nde mama mobali oyo koya ayaki na poto ayaki na mwasi na ye me mwasi wana babala na kite donc leri ya ye pardon bayelaki na nzela ya Angola
bayokani na mwana mwasi wana baya na Belgique. Tangu baya na Belgique baye kobwaka na Belgique. Mutu na mutu abwaki na ndenge na ye. Po banda pe na Kinshasa bazaki na dossier moko te. Me bazalaki na bolingo na bango kaka. Na Angola bazaki kofana na bango sika moko. Tangu baye awa talaka ndenge zalaka, mutu na mutu batindi na centre mususu, mutu na mutu batindi na centre mususu. Esali siko ke mubali ayeko zwa pardon na bino. Esali siko ke mubali ayo kutana na ngai. Tango kutani na ngai aibi atala ngai ndenge vina ngai zaleli bona boye nazana makambo ya mukanda. Mama natali mubali azambali moko seria yebisinga vraiment ngata unazalaki na mboka na biso. Nazalaka kusala na jekamine tout ça bona boye metala kaka ba changement ka na mboka ba changement ya bakonzi boye. Ndeyango mtesala ikena ya koluka ka vina ngai na poto. Ozomona. Mais en tout cas na mibale la kapete pe na mibote la te. Moni nazaki na nga jeune cadre na ngaki na ko wela ko bala te talaka ka tout ça bona bo. Ndenge tozai ko fanda naye. Moni ngalo ko na kutani na yo boye en tout cas moi si na ko bala ezayo. Même ndenge na kuti ona bana problème ko zala te ngana lingi yo kaka na ko bala nayo. Ngape na ko linga mobali mama ndenge na lobika kake na lingaki. Nzoka ne mobali ko ya ayaka azana mwasi mususu mwasi wana azana centre ya ba réfugié na mboka mususu. Siko mobala lobaka nanga nazana niesira moko azaka na centre na mboka boye sengeli vraiment natinde la ke moi quelque chose. Ngape na sepeli po azana ndeko na ye. Entre temps na restaurant wana oyo ngana fungola yende mutu siko natia neti eza yanga. Metala kaka mobali yende azala responsable côté comptabilité côté makamnyo so yende mutaso sala. Kende mama dossier ya mobali eye kufanda. Tangu dossier ya mobali eye kufanda nzoka ndekuna dossier ya ndeko na ye efanda kinanuti. Efanda kinanuti. Mko msusu pa lobi na ngabia nazoke ndotala ndeko na ngawa na ngabia mko msupe memanga tokende. Abi problème te. Mko msupa meninga pe tokei kuna kotala ye tout ça bona boye na centre mama il est kaki bientôt tikele moi quelque chose ngabine non okoyipe ko yaka na ndaku na mboko nga na zali omoni eko sale loko te même soza na centre na ba mikolo bobimaka wana okoyipe ko ya ovandi na yo ozongi ndenge ka keleza ko sala mana mona mwasi wana mama nzoka nde na zo ye balanga te ke mutonga na yambaka kaza nesa mobali na ngai bazali nde mwasi na mobali mama ngande bolole ko nga bolole. Nzoka ndenge to fanda kana mobali asala ka ba démarche nyonso tout. Asala ka démarche nyonso tout. Na mbongo ya ngai. Akusala ba démarche ya mwasi. Akusala ba démarche ya mwasi. Akusala ba démarche ya mwasi. Mona mwasi wana kuna na centre ezobeba kaka makambo ezobongati. Ezobeba kaka makambo ezobongati. Er moko pa yebisinga habite niese nanga wana moyente dem supa ye niesa ye ayikotala biso aza ko expliquer nga kaka ba souffrance na ye ndenga zoni kwa makuna vraiment ngakuti mkomsuna lobine nga misuki mobali amona ni mobali akujibu ko linga na pena mobali mobali alingi yo pe ko pesa ye pe akokyo pesa yo pe mukanda ayoki kaka atalinga kaka tokotala ka nzambe tokotaila ka nzambe nazo kelema mama na opese mwa bilamba na nga mama na upese bambongo nanga mwana mwasi nzoka nde mama mwasi nde ya mobali otoza na ye mama wani za bondoki te ndenge olobaki mama za bondoki te kende mwana mwasi mobali asali ba démarche mwana mwasi baye ko zuile ba mikanda kaka ndenge zalaka ndenge oyebeli surtout na lera kala wana bazuile mikanda ane mwana mwasi aponyoka na ye akota Londres. Mwana mwasi le rake na Londres kuna na le Rwanda Londres ezalaki vraiment que soko zali mwasi bon faveur ezalaki ko zala toujours koleka mibali mwana mwasi ake kuna azwi mukanda na ye na Londres mama elegisa tango ezwa bambula mama ona zolo bezaka lisolo ya koloba keto zolo baboy mezwa ki temps tina vanda na mobali ti mobali aya kozwa mukanda ti mwana mwasi wana aya ko kende Londres mama ezalaki likam kende mwana mwasi yo ndenga kende na ye na Londres. Nzoka ndele rake na Londres kuna makambo na ye ebongi. Ngasi ko tuvanda kana mobali. Siko mobali ndenge tozo vanda na ye
Soki na tuni aboni nièce ça bien tout ça bon ba démarche zo simba mais ba démarche zo simba te awa na mboko yo menazo mona lukola akoke mboka mususu ngape na lobi oui soki na mboka mususu simbi pourquoi pas ozomona chaque fois soka ye kuna basengi boye ngape na pesi kaka mama mwana mwasi okokenda kende Londres mama kuna ndenge bapesela ye mukanda na ye kuna ndenge avandi sa vie na ye mama nzoka ndia za kan contact na mobile asa kan contact na mobile na ndenge siko ya libala batinda na kaba message kala te mobile yeko lubana ngalo bi en tout cas mikolo yo ndangaki na sala mo a déplacement muke o sala déplacement bongo ça ozana kasho te so ozana mo konche na yo okay yo tikala ka kubungisela makambo oyo ngana yeba kate na restaurant tout ça ba makambo ngo bani nzoka ne mobali ndinga sala kana mama bank na ngai na maboko na ye bank na nga mobimba na maboko na ye mama oyebi ana poto soki bosangisi dossier to balani te mais to sangisi dossier mais to sana posa to bala na sikoyo na ndenge nga na yebelaki mama na mipesaki penza oya buzoba na mipesaki na ndenge oya buzoba mama na fanda boy mama mbala kende mbala kende sa lokola butu moko mbala yete mbala ngala na kote mususu te en tout cas na yeko benga ye na bengi téléphone ezo sala tenga mais qu'est-ce qui se passe eza accident eza likambo to nini tout ça boy mobali na ngai nini ka boy mama nalanda ka boy mama mbala yeko tindela nga message ta ngana za komitungisa mbala yeko tindela nga message ou en tout cas na yebike na sali yo mabe mais nga motema na ngai ezalaki kote mususu ndenge zolo babuyi na sana Londres mama na sisa kina nukutanga message tena tikina na telefone na mes na nini na likolo ya mutu ambeto na bime azana Londres ko sala nini nzambe na continue kotanga message oyo ko bumanga te to na suki sango kaka wana ki azana Londres ko sala nini mama na pemi motema ko kite na su telefone natala message nzambe simba motema na ngai nazana Londres en tout cas ndenge to fanda ki na yo nazuyo mabeti mais mwasi oyo nazali ko yebiso ka sali niesi na ngai azalaki fiancé na ngai donc mwasi na ngai o to tambola ki na yeko longwa ya Congo tokotaki na ye na Angola tango tokoti na Angola biso mibale to ye awa ndenge to yekubwaka awa yange simba ki mwa noki ye simba ki nokite en tout cas limbi sanga na tango nyonso ngana likisaki yo limbi sanga na ba effort na yo nyonso nazali susu na yote donc ngai na lisikoyo mwasi na nga oya Londres tozana isikoyo ona lobaka kazaki niesi nanga ona lobaka kazaki niesi nanga azaki niesi nanga te azaki nde mwasi na ngai oyo ngana kubala lokwa to kombiso nyonso na Londres donc na usasi ko ba dossier poto balana yeso ko zumu bali mususu obali na yo na yebi ki okeno kukuta na compte na yo ba makambo okeno kuta kuna me wana en tout cas etalinga lisusu te nga nazali susu kuna te mama monoko mobangi mama uza mwasi uza pe mutu mama basa loka bakata likambo ndeni wa oko vivre soki ndeko mwasi oyo alobaka lisusu te kotambola koma ya bien te mais mama mais ça choque te mama mama ngana kota hôpital te mais hôpital nange saki na kati ya ndako nakosala nini nakobandela wapi ya liboso na soni lisusu epa ya bato mama une semaine kona kene na restaurant nazwa kaye natala makambo ya mbongo nakende na bank nakende kotala konti na nga mama natikala maboko pamba muninga moko ayebaki ngai moya ko bombele ezate po talaki ndenge nazo konda ndenge nazo bela na yebisenga bi mutu tozalaki netala bona babi nini mobali wana mutu asali oboye non abinde konanga na kotila kiselo ko mususu te tokende kusambela
Abiko luka susu teke libala metoke le ko lukande nzambe nga na yo. Po oyo boyo ko yako kufa. So kanisi nyonso yo surtout restaurant siko ndenge zali wana ekangami na mboka poto siko bandaki musala bambongo nyonso siko bungo ko sala ndenge nini. Oko sala ndenge nini? Mama restaurant ekangama. Restaurant ekangama. Soki na tambolaka. Soki na lubaka eza pona nzambe. Na landa nzambe. Mama na bosa naka kolata. Mama na bosa naka kusala maquillage. Mama na bosa naka kotia bijoux. Mama na koma ki na nzela na zolo baloba ngamoko. Mama na bosa naka nako sukola ke mwasi sukolaka mikolo nyonso. Mama na bosa naka o nyonso wana. Nako mimona lokwa na zo vivre lokwa na zo vivre te. Soki na zo koka koloba likambo oyo mama po eleki bambule bele. Eleki bambule bele. Menzambe merci a restaurer vinanga. Mais maman ndenge lobaki nzamba la te. Nzamba la te. Ndeko mobali wana kuna na Londres bato ba yebiye mama ba pesanga lisulu. Ba pesanga lisulu. Yende sikoyo mutu abeba. Yende azwa paralysie. Pona nini? Mama ngana luba mabena yete. Kaka mwasi wana o yakende kine na Londres wana. Ake kokuta mwasi wana na mbetu na mobali mususu. Ale pouah paralyser ziyo mobali. Babetela nga lisulu. Nandeko moko tozalaka ne na mboko tozali awa. Mama, mbala bila paralyser mwa sala susizate. Elandaka mama. Mama munokwa mubange elandaka. Bandeko ba bolingo boyoki. Bandeko ba bolingo bolandi. Zala mayele. Zala mayele. Bazo présenter yo nièce. Bazo présenter yo cousine. Bazo présenter yo soki nani. Zala mayele. Po mukanda na poto. Mutu so azangi mukanda ya. Surtout ba oyo babanga kanzambe te. Nazolo bateke ba o basambela. Ko sambele zali ko banga nzambe te. Mususu pa ko yelo pena na dossier pena na Bible. Na kisasa kuna ba lakisi biso te frère en Christ na Bible nzoka ndi kuluna. Ape ba kuluna pe bazo kulune basi bazalia. Azape na carte église azo salela pe nzambe na église. Nzoka ndaza kuluna yeko kulune ba mama yeko kulune basi na église. Surtout bino basi obozalike osi obotaki okabona kina mobali bokoma kasikoyo vraiment ba cible na bango. Ba mona kabino kwa bokomi mibobe na bango po motema no ezalika kanazwa mobali na zombali. C'est bien bon. C'est bien bon. Mais total ba conséquences ezoko ila biso. Total ba conséquences ezoko ila biso. Bande ko mibali. Tala siko ndenge yake bela paralysie kuna. Siko nena loki ye moko mtu amiloki. Po mabe oya sala awa oye kotisa ye kuna. Nde mabe wana mutelandi. Mwasi atiaki motema ke mwasi wana nde malamu. Ake okukute siko na muninga mobali na mbetu. Etumbu ya nzambe. Conséquence ya lisumu ezanga kati. Émission na biso so koma na suka na linga kezala mulai mingi te po okanga makambo biontikala nango. Olandi oyoki ekomela yo elinga ke komela yo obiki olinga ko kwea na libulu émission oyo esungi yo eza émission te mutu esungi eza nzambe mutu asungi yo eza nzambe mutu alobi na yo kekeba na mutu wana zanayi keba na mutu wana azoyela yo keba na ba carte bancaire na yo na kati ya bolingo keba yo pende ko mobali oyo zana idée ya kosala ka basi mabende ngwana keba po ekolanda yo ekokwela yo ngambo batika yango te kona kati seki na ngana Londres ko sale lokote ngambo kotika la na kati ya la mer te ngambo kotika la na océan te ngambo tika la na fleuve te ngambo na yo zokende na ngo ozokende na ngo epa yo zokende tala ndenge landi ya kanseka kimia mekune landi ya na yo pende kwa mwasi ozokota pe na ndako muninga ke oza cousine ya mobali nzoka nde yonde oza mwasi na ye kitoko te ndeko nanga siko yo wana obelisi paralysie lelo ta muso oza na mwasi na mobali no mususu ezaki ndoki pe bito kosuka wapi na mokili oyo émission na biso ya mwiko na suka ezaka ka conseil ya ka conseil mikande zo sala makambo na mboko nzamba pambola bino